Bote bandeko, esengo mingi ko kabino pe kozala na bino na poko ya lelo. Pamba te masolo ezali masolo ya mboka. Masolo ya mboka eza koleka ndenge nini. Na Manchester makamni eza koleka balobi. Bato balobi babwaka biso te bakipaka biso te. Bon, est-ce que vraiment ba émission ya lokola ya mabanga est-ce qu'ils allaient vraiment nécessaire? Normalement c'est pas vraiment nécessaire, mais yali kaka bana mai baleli masolo ezalaka ndenge bango bakanisaka. Mais na yango bandeko babolingo tozali kaka koluka moyen ya kotala esika nini to pe ndenge nini tokoki komemela kokumbela masolo. Voilà, na pokwa lelo tokoloba masolo matali nyonso oyo ezali koleka na mboka Congo. Balobi état de siège, tobandaki na état de droit, tokomi na état de siège. Biloko wana nyonso mibale ezali na bokeseni makasi. État de droit ezali makambo matali justice. État de siège ezali makambo etali sécurité ya mboka. Epa wepi kuna na mboka Kivu, na nord pe na sud, na est makambo ezalaki bien te. Makambo ezali malamu te, ba rebelle bakotela biso kobeta masasi koboma bato. Ko viole ba mama makambo ezali malamu te na ba kote wana. Na yango bato président république toloba akamataki mekote to kenda na état de siège. État de siège elingi koloba nini? Bakamati bongo eloko nini basali yali te bazwi ba militaire batie bango na esika ya ba civil. Donc administration ya province ba kote wana nyonso ekomi na ba militaire. Po ete ba militaire bakoka ko contrôler mboka. Kokota na bamboka kotuna bato ya mboka banani batiaka mobulu bimisa bakombo na bango bayeba bango pour que bayeba kosala nini sécurité na mboka. Sécurité na mboka yali lokola pe mwa bitumba fwele kasali masase kobeta bato bakoki kokufa mais baye batie état de siège pour na nini dirigeant soko azali militaire elingi koloba ke mwa sécurité ekoti ntango sécurité ekoti mosala ya soldat yali kosurveiller peut que sécuriser bas civil bazala sécuriser na tina te mboka ekota kimia po ekota na mboka esengelaki état de siège mais toyoki sango te ba rebelle babandi bango moko kobeta mwisi ya zazaza babandi kokima wana eyali maloba kaka ADF akoti jamba mais est-ce que bakokima esika wapi mbongo ezali na ndimi te ke bato bakokima pe bakei libela mais total kaka makambo ndenge ezali koleka. Donc voilà ma solo oyo ezali très important pour mboka Congo. Donc état de siège oyo bato banso bazali bongo kondima yango pe bazali ko appuyer yango de façon à ce que mboka ekoka kozwa kimia. Pamba te soko mboka ekomi na kimia, moi peuple akoki kozala na moi sourire. Toyebi na bolamu te bana ya mboka ya Kivu Kivu nyonso kobanda na nord de sud to bakaka Kivu est na nord en tout cas mobulu banda ça fait plus de 20 ans maintenant. Ata ba musu balabaka bandi na ba 1994 mais bali kaka ba musée te ba yaki na pas les musées ou les Kabila qui sont venus avec désordre eux ils na ba Kivu kuna. Soko tuni bana ya Kivu ba yebisa bino ke bango ba yebi mobulu na bamboka na bango banda 1962. Kobanda ba rébellion ya kala ya 1962 ya sima indépendance nano kimia ekota na Kivu te. Pe na yango toyoki moto moko ya Kivu kuna alobi ke na moto ya Ituri na Ituri ya alobi te soki vraiment Tshisekedi alongi likambo ya bitumba wana bakoloba senga peuple andima te Félix Antoine Tshisekedi atikala bongo président atati na 2028 par le simple fait que sécurité ekoti na Kivu soki kaka salami bongo mais c'est facile. Toyebi na bolamu te sécurité na Kivu ezali na mwa facilité moko ndenge moko ya kokamata ya kobongisa makambo yali pamba te ba chef ya ba bandes armées wana ezali bakonzi ya mboka bango moko bakonzi oyo bato bakokonza mboka bavandi kuna na Kinshasa to pe kuna na kati ya province bango nde bayokanaka na bato bapaya nde bakamata basangana bazali kobeta masasi bakoya lokola miyibi kobeta masasi population soki ekimi bango baye batimoli mabulu badwi biloko ezali na kati pe bakei na yango. Donc na yango eza kosenga kaka peuple afungola miso peuple alakisa direction wapi monguna autaka soki peuple alakisi esika wapi monguna autaka nde esika wapi okomona
masolo ya Kivu kimia ekokota. Ezali difficile kasi ezali pe facile pamba te toyebi te bautaka nzela wana landa bango be nzelo bautaka te bokokoma ti na suka bakokatisa ngambo soki bakoti na Burundi te bakokota na Rwanda soki bakoti na Rwanda te bakokota na Tanzanie donc kaka na bamboka ba pays frontalier nyonso wana soki to sécuriser yango malamu après to sali politique ya bon voisinage. Politique ya bon voisinage ezali oyo makambo boyokaki bien ba Vital Kamerhe avec Fachi bazali déjà na ba makanisi wana politique ya bon voisinage. Tina yango lem suba to bakamataka Fachi mabe tango alobake le Rwandais c'est mon ami, le Rwanda c'est mon partenaire. Ezali ba politique o ba prévoyaki ke tozala malamu na ba paya wana bato ya pembeni ba voisin wana ya frontière ba pays frontalier nyonso kobanda na Zambie, Angola, Tomatie pa botoke na Tanzanie, Zambie, Ouganda, Rwanda, Burundi, tous ces pays là tozala bango bien de façon c'est que pour que tout cause la politique moi y a bon voisinage la politique a bon voisinage et comme ça là que ceux qui basent a besoin lo que pas na biso total et loko bango bako pesa biso to pesi bango to basé ko zo balingo zo ni pas na biso to pesi bango ba pesi biso pe ya bango donc don out des donnant ce que to sala qui politique ya ndengo na je crois que na lolenge wana to ko longa bango pe makambo za te mais na lolenge bo to comme déjà na makambo état de siège ndenge ba congolais no so ba lobby pe ndimami beta biloko bango ba yoka son oyo alimete te mais son oyo ya papa ya minduki et koto la bango te na mitema bongo bayoka moto soki moto zwi bango na bandi bakosenga bolimbisi pardon tika tosolola tozala posa ya kosolola lisusu te pamba te mai manso eza kosalema bato bakufi ebele na mboka Congo bamama bazalaki violé bazali ti lelo oyo violé tous les jours toboyi makambo wana en tout cas tolingi eleka ndenge wana lisusu te na yango bandeko ba bolingo biso banso bana Congo tosala tout tozala nsima ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona kokoka kopesa ye makasi na armée oyo batindi kuna bazala na boboto kasi pe lika mosusu bafuta pe baprime te baprime yango ndeko na biso akotelaki prison wana soki kasho ya soki mpe akendeki kosamba kendeki garde à vue mpona kosamba donc makambo ezali kaka ke bapesa bango ba militaire bapesa bango makasi ba prime ba militaire ezala prime ya solo na bitumba bato bamonaka mbongo ya solo oyo bazali na se bavandi pamba bazosala bitumba te bamona pe mbongo ya malunga armée bazala bavote budget moko spécial pour l'armée pour que basoldat bazala à l'aise au départ bon mpona bakovote budget ya sika pe esengaka mbongo ekota na yango toza kosenga kaka na gouvernement oyo ya sika gouvernement Sama Lukonde bakoka kolakisa biso bokasi na bango parce que toboyi kaka tozalaka na banganga mayele o bango baza ba intellectuel wana babomi mboka banda kala na yango tozali na posa ya makambo wana ya ko mboka ezalaka kaka na niveau oyo ezali te mais tolingi tomona évolution na niveau économie ematata komata lipa ezonga ta na talo mape koma ba 800 francs nayebi kutu ba valeur ba 800 francs ngote mais soko yoki kaka montant 800 francs déjà c'est beaucoup parce que bato bazaka na ba salaire ka ba $100 ba salaire ba $100 ba $20 voilà na bato ba ko gagner ba $100 ba $20 siko lo bana longola 800 déjà na 100 francs asomba kaka lipa ya pamba tango okoma somba sukali tango okoma somba panga somba fufu koyoka batalo ba 10 000 ba 15 000 bambongo ekoma nayebi kutu malamu te batalo asiko voilà c'est ça le problème donc soki vraiment bato banso bakesi ma chef de l'état pour ko aider je crois que kozala bien bon toyoka ki union sacrée basangani mais to boyaki ke union sacrée za union ya union te mais za la division sacrée mais to bengi yango ta mosusu division sacrée pour nani parce que tozo comprendre te c'est vrai que bato mosusu bazali bato ko banga bango peut-être to bazali bato foko écarter bango parce que baza très dangereux faut na koluka ko serrer bango pour kozala sûr que moi force na bango ekita ezali l'ancien président on veut le diminuer pour kazala un peu affaibli c'est normal parce que na mboka Congo so oza na pouvoir te oza na mbongo ezalaka moi pesaka moi bobangi parce que moto mbongo azali capable lobby abalukila bino asala bino moi ba bizeti to moi makambo ya nungu ndenge ye alingi po azali na mbongo alors faut ko casser bango bazala na ba poste te wana peut-être ezali stratégie ya
fati beton mais ngai moko personnellement na comme komona ke ezali loko ezokoma lokola 2 poids 2 mesures 2 poids 2 mesures na sens nini kaka bato ya FCCD bazali mabe oya ba oya misusu ba le vrai union sacrée d'autres ba MLC ya ba Katumbe bazali mabe te. C'est une question posée. Donc soki bazo longola bato à côté wana bon est-ce que sikoyo et comme donc opposition azana musala te bavandi na bango batala bino en scène donc nayebi je n'arrive pas à comprendre oyo basala ki politique ya chaise vide ya libango moko mais oyo balobi te boya to sangana elongo mais tokomi ko écarter ba tête toyebi ba plan na bango te nayebi ba plan ya union sacrée te mais en tout cas mais ça peut s'année moins 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire on prend plus les gens qui étaient les proches de Kabila Balongo Bango donc baza pe na droit ya kosala soki baza ba congolais il y a 100% baza pe na droit ya kosala baza na opposition na bango mais baza la pe na musala parce que sinon te mokili comme ya division ndetolobi division sacrée ou union sacrée wana yali maloba ndeko na ngai kuna na Kinshasa ya José Pundu moto alobaki likamwana na message moko atindela kingai alobite est-ce que ezalaka union sacrée to ezali division sacrée donc tozalaki na bobangi te union sacrée ya kokomela biso division sacrée voilà bandeko ba bolingo soki totali esika tovandi partout na calère moko est-ce que la ville est calme oui le citoyen de la ville vous dit que la ville est calme mais moi makambo mabe ezalaka na mboka ezalaka moi songi eza eloko mabe songi boma mboka songi bakangaka na yango bato songi soki olobi te ye kuna asalaki boye soki preuve ezali te moto wana soki ayoki yango akoki komema na justice kaka likolo ya songi ekangisa bato songi ekotisa bato boloko na yango bandeko ba bolingo tozala na motema malamu tozala na ndenge moko ya ko éviter ba problème pour que tokoka ko zala toujours na bomoko kati na mboka Manchester. Alors ce n'était qu'un conseil de Rango Tsasa, je vous fais confiance soki bolandi ngai ke bokolanda maloba nangai nako pesa mbote na bana mboka tokobanda bongo na président Cyril Modoko en tout cas bambote na yango wana. Si je veux aller plus loin je dirais bonjour à mon ami Blaise Simbo Monta S Mbenza na Pointe Koko Njoko, un grand bonjour à toi. Je n'oublierai pas Mantiale Roger Mantiale moi na ya Clayton présentement na ba mon side. En tout cas, Yenandeko Abdul Bambote Nabino Yangwana Abdul Lunzala. Tsunga balobin tsunga Louis Nzokato Nani Tatila ayaya. Mbote na yo petit frère Masoleza Kitoko. Bongo côté ba grand frère tozayi bongo na ndeko Patrick Mangasa. L'homme à la barbe blanche. Patrick Mangasa. Yaki Silola. Maman l'équipe na Pointe, madame Kisilola, azana Pointe. Donc, bato banso, tozali na bango, Katina Bolton, tozali bongo na Edo Yala, ndeko na biso, oyo pe azali membre ya communauté, bae banso, bae bite, biso banso toyebi ke, azali parmi ba membre ya communauté, oyo bazali toujours présent en cas de problème, tout ça. Je dirais encore un bonjour à notre ami Patrick Kifani. Voilà, Tolobi, Firmin Bondo, Guy Bochar Moulongo, Ludo Moulongo, la Kinshasa, je salue aussi. En tout cas, Bambo Tenabino Nyon sur Bana Manchester. Pourquoi pas saluer Vivien Bonjeka et Vicky Bonjeka. Maman Cécile, Bambo Tenae et Yango Wana. Papi Moussongo, prix Nobel, un grand bonjour à toi. Merci pour la soirée. Moussou Zalaka, Moninga Bengio Bokebo Sakani Zalaka, moi. Elengi Makasi. Domi, mobile ya bébé mitongo. Barobi, couple wana, ambiance ezali kitoko. Bandeko babolingo bambote na bino banso bana Manchester. Soki na kanisi, bato mosusu ezali kwa trésor okoko. Soki na moniye, na monaka Pita le grand mécanicien. Ye muto asala kama solo kwa kote wana. Vraiment, Tokobo sanate, spécialement na part ya Papi Moussongo, je salue notre fils, notre petit frère, peut-être
héritier Watanabe. Pourquoi on salue héritier Watanabe? Je crois que Papi Moussongo pourra vous dire le pourquoi. Voilà. Est-ce que dans Bossani Mototé Batobazé Bélé, mais il y a des gens que je n'oublie pas. Il y a par exemple mes jumelles, il y a Djozi Moussei et Timba Moussei. Voilà, Maman Liliane, Maman Mawanda, s'il faut que la bien bon pour comprendre de qui il s'agit. Vraiment, Bambo Tenabinonio Sobar à Manchester. Ricky Lika la moto, un des premiers commerçants où il y a payé sa valeur dans Boka Manchester. En tout cas, Bambo Teno Yangwana. Gaspard Kangeshenge, le musée. Là, les sabino que motamokuse azala motote motamokuse a mokuse atalope azali mokuse atalope azali méthode ngimbi na pointe na bosali motomoko te. Je pense à mon ami en Angleterre, en tout cas bon rétablissement à toi Freddy Mayemba. Freddy Mayemba que je salue en passant. Bana London Bazali Belé général moninga na azala kanabiso na Manchester azonga na ekuna. Boudoukou, Willy Boudoukou, Papa Ngoma, que vous appelez Papa Ngoma, moi c'est mon jeune frère Papa Ngoma. Un grand bonjour à toi. Je pense à Tony, Boni Tongomo, un grand bonjour à toi. Vraiment, j'ai encore la pensée à qui c'est Madame Tony. Madame Tony, c'est vraiment ma fille, quoi. Non, tant comme on a été. Madame Tony. Voilà. Donc, vraiment, le gars, la pensionnaire n'a pas la boîte qui n'a le maire. Voilà. Mais ce qu'on a bossani, on a biso Luemba, Joe Luemba, mère Joe Luemba, Joe Luemba, l'animatrice, la présentatrice, il y a vraiment, il y a mon aîné Cathy Lamboka, Londres, Bateau sur Baébié. Je saluerai aussi tous les amis qui sont à Salford. Vraiment, Willy Billet, un grand bonjour à toi. Si j'ai oublié, est-ce que j'ai oublié? Maman Nelly, Maya Papa Vivien. Voilà. Ah là 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 là, il y a qui encore? Qui d'autre? Vraiment, Yali Kaka et Sengomingi Kope Sambote na bato banso, mais par le prêtre Azalaka Kaka Moko Namboka Oyo. Mais prêtre, so bakutani ba discussion comme Magaya Matata, Lopez Sambi. Pati Kafanga. Moi, Nanjili, le Njilois, un grand bonjour à toi aussi. Doudou Nzongo, Balobi Yonde Nzambe, Baromoko Bakamarade. Je suis à Sap Balobi, Doudou Nzongo Nzambe la bango. Baromo Baebitina et la Kissidini. So, beaucoup de Lopez Sabi Botunaye, pour Nani Alobi Bongo. Mais, et pas Ibo, et puis, Galian Alobi. Batouana nyonso bazai ba sapeur te yende azali grand sapeur. Pour ba sapeur bazala kana Salford pour na Salford kuna baza pembeni ya Ngwanzu. Ngai malwa musu zakana somo na koloba. Et comme koloba biso otora tiezani no comme ta no bite na latinini. Mais ba griffe bon mama na se zakana likolo te. O bala saka likolo ba continuer na ligne wana. Te encore sakufa. Akenda na ba étiquette au bazai kotika libanda te ata ba mususu ba tika étiquette ba ngono so ba kenda ba tika étiquette etika na mokili. Donc biso bato mokili to ke bana vanité de vanité ndenge JC le charismatique la kisibiso na kopesa mbote na bato banso na tangi JC le charismatique na kotanga pasteur Job, un grand bonjour à toi. Na kotanga pasteur Hubert, un grand bonjour à toi pasteur Daniel. Pasteur Bazalé, Bélé, pasteur Maurice, il y a restauration. Un grand bonjour à toi aussi. Voilà. Clay, pourquoi pas, pasteur Clay, voilà. Il y a un pasteur auprès de gens aussi, il y a toujours pembé, il y a un jeune, à vivre en abattu, vraiment normal, quoi. Moi, l'air mot, parce que moi, pasteur, il faut ça l'air mot, moi qui passe. Pourquoi pas Salomon? Le proverbe 30-30 que je salue. Balbi Mabena, bon rétablissement, Nzambe Akosunga. Je n'oublie personne en tout cas. Maman Nyonso à Manchester, la Pessibino, Mbote. Maman Blonde, maman Joséphine. En tout cas, Mbote la Bino Yangwana. Pourquoi pas Joli Bongo. Joli Bongo, un grand bonjour à toi aussi. Vraiment, mon thème a battu à papa. Blaise. Il y a une photo ici qu'on s'allie, Sarah Bouanga na Bossani Hotel. En tout cas, papa Wale, to Bossani Hotel.
Mais kati na bato ya mboka so totali na bato ya media tomonaka mpe kaka toujours konjokolo James Cameron congolais mwana wana tata wana ze makasi na image lakisa bango misala mpe bayeba pamba te kokamata kokanga masolo te fongola masolo pamba te soki oke na loboko wana mokili ebebi nsima na yo. Alors tous ces babas, un grand bonjour à toi S Mbenza, Sami Mbenza, notre ami de Manchester aussi, la Pessi Bambo te bele 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 bele. Ah là 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 là, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Mais non, hein, je ne peux pas oublier mes amis d'ailleurs. Il y a Nono Moussé en Belgique, il y a... Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? À part Nono Moussé, il y a encore... Voilà, il y a beaucoup de gens. Hier, c'était l'anniversaire de maman Moussé, c'est maman Godelive Moussé. En tout cas, j'en profite pour dire joyeux anniversaire à maman Moussé. Mais moi, mon anniversaire, c'est demain et je dis un joyeux anniversaire à moi-même et ce sera le 12 mai. Nakoko Kisabamboula, le 12 mai. Bambo te mingi, bambo te mingi, bambo te mingi, na ebisi bino ke makambo ya sape ezali matata. Soki totali pe nsima ya fali alobi bamakambo so ezoleka na mboka il faut tosala bana bato ya mbongo bazalaka na babare na bango, bato mosusu bazalaka te na baplace wana. Ça ce sont des conflits ntango mosusu ezalaka kati na bato, me mokili ezali kaka bongo, mokili ezali kaka momekano eza lokwa bato na cité bakifaka lokwa bamusicien entre bango bayokanaka mpenza te ya skit ata ye moto asala yo me komi kaka koki kofinga na yo mpe ye donc ezalaka na yo kaka bongo. Voilà, moi mon problème c'était de dire bonjour à tous les amis de Manchester, mais est-ce que je peux vraiment oublier notre ami Malala Peace? Il s'appelle Roger Malala. Roger Malala, un proche, un ami à nous, nous sommes toujours ensemble. Voilà. Bandeko ba bolingo makambo ezali makasi na Nord Kivu, état de siège eza kokende malamu, bayebisi biso te barebele babeti mwisi ya zazaza. Voilà. Nani akoloba te batangaki kombo na ye te, soki batangi kombo na ye te parce que oza mobulu. Firmin Bondo, le garçon anglais, mobali ya bato ya Sadai, nani alobi na bino te bakobosana bato lokuta monene babosani moto moko te, pamba te nazali kopesa mbote na ndeko na biso moninga na ngai kuna na Salford, bambote na yo ebele 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 ebele. Chers amis de Manchester, je vous dis au revoir. Ce n'était qu'un essai avec Bakayas Bolelaki Bakayas. Tout peut s'appeler mbote na koko, sujet de prière. Est-ce que ça appelle mbote na mama Lisa pour moi na sali mabe? Soki na lobi mbote na yo ndeko na ngai Santa Sarayo, le grand frère qui est à Kinshasa présentement. Est-ce que na sali mabe? Roméo Yobi bambote na yango wana sima tata na kobosa na kayote. On est tous ensemble et voilà. On se dit au revoir, on se quitte sur ce mot de gaieté, ce mot de joie. Raphaël Goba, votre présentateur. Merci de me suivre et je reviendrai toujours avec des divertissements quand vous voulez. Voilà, merci, au revoir.